Nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance et la fidélité à Koyeba qui nous a tellement ébélé à Kolanda Magfm édition. Yamu Kolomilo Yamu Bandimbo Ténébino. À travers adresse à la nation, Mokonzi Amboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixé la limite de la participation dans le dialogue national pour la Kimia, cohésion, paix, refondation et à l'État Bolana. Les avancées obtenues sur le terrain diplomatique ne produiront une paix durable que si elles s'appuient sur la cohésion nationale et sur la reconstruction intérieure de la République. C'est pourquoi, après avoir consulté les institutions de la République, les forces politiques et sociales, les confessions religieuses, les autorités coutumières, les milieux scientifiques, plusieurs personnalités de notre pays ainsi que certains de mes pairs de la sous-région, j'ai décidé de convoquer le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce dialogue est une initiative souveraine conçue par les Congolais et pour les Congolais, conduite sur le territoire national et orientée exclusivement vers les intérêts supérieurs de la nation. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs, ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Pour y parvenir, nous devons cesser d'envisager l'avenir de la République à travers le seul prisme de nos appartenances politiques, de nos rivalités idéologiques. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs, ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Toutefois, l'inclusivité ne signifie ni l'effacement des principes, ni la confusion des responsabilités. Nul ne sera exclu en raison de ses opinions, de ses critiques, de son appartenance politique, de son origine provinciale, de sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force
ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composantes politiques ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue pas une exclusion fondée sur les personnes, les opinions ou les appartenances. Elle exprime la réprobation de la nation à l'égard de ceux qui mènent la guerre contre la République, ses institutions et ses citoyens, tout en revendiquant les droits attachés à la vie démocratique. Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec l'AFC M23 des questions relatives à la cessation des hostilités, au désengagement, au cantonnement, au désarmement et aux autres modalités directement liées au conflit. Le dialogue national ne se substituera pas à ce processus. Il ne deviendra pas davantage une voie parallèle permettant d'obtenir par les armes ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel n'ont pas accordé. Une voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel, renonceront de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamneront sans équivoque l'agression dont notre pays est victime. Réagissons à l'adresse à la nation, il y a Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, il y a diaspora avant d'être aux États-Unis d'Amérique, Alain Mbolela a tali ses messages pour nous collaborer. Ngai en tant que Congolais, naza pour dialogue, tokoya na biso tokosolola na biso, mais eloko nazobanga ke dialogue oyo ekoma lokola consultation oyo eberanda salaki. To se retrouver que bateau tozozela ke ba na dialogue bayete et tozongeli ka na même position et puis makambo ezo bouger te. Option oyo président kozwa pona makambo oyo, on doit monter l'armée en force, tout benga na bateau na makasi. Aux un soutien États-Unis, aux un soutien Union européenne, national là qui na département d'État, national qui ba information est bien pour nayo, pour na kati. Surtout ni batuna ba oye bisayo na ibisaki bango. Mais ezo senga que il faut yo bunda, il faut bombarder, il faut beta bateau ba kendi na ko benga na bango et puis to ko sala dialogue moko ya bien bateau oyo ba ko linga ko se plier baya ba oya et puis to avancer. Mais avec kaka boy oko nommer Katumbi lelo, on nommé Moïse Martin Fayoulou, on nommé Batunion surtout en opposition, mais tant que point en a ya est na ba rebelle oyo eza résolité toko baluka kaka wana eza point de vue na ngai naza pour dialogue na koya na kati dialogue na kopesa vie na ngai. Merci. Construction immeuble moko en extension, il y a ministère des Affaires étrangères et Sénégal, République populaire, il y a Chine, notre République démocratique du Congo, va signer protocole d'accord. République démocratique du Congo, République populaire, il y a Chine, va signer qui lobby eleki, accord moko pour la construction, il y a immeuble moko en extension, il y a ministère des Affaires étrangères, signature y accord oyo intervenir, 50 ans après, construction, il y a bâtiment administratif, il y a ministère des Affaires étrangères, donc capacité d'accueil nango, et za lisusu adapté na exigence, il y a performance, tangu azwaki maloba pour la part, il y a République démocratique du Congo, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, à Salaki Communication, Oyo. Ambassadeur, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à vous et à votre délégation. Exprimer évidemment ma reconnaissance sincère, non seulement pour la signature de cet accord, mais pour des décennies et des décennies d'une amitié et d'un partenariat exemplaire entre nos deux pays. Un partenariat qui continue à grandir, qui continue à s'enrichir en diversité, en profondeur et en tant de thématiques qui évoluent comme les temps évoluent. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'indicatif des grands pays, des grandes nations. Et je voudrais vous exprimer évidemment tous les mots de sympathie
d'amitié de la République démocratique du Congo et évidemment l'espoir et la détermination que cette amitié, ce partenariat continue et que nous contribuons aussi avec notre modeste contribution à cet édifice important. Monsieur l'ambassadeur, merci encore une fois. Natournaye, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire de la République populaire de Chine, Zhao Bin, Atalisa Kipe Boye. La République populaire de Chine. Je suis très ravi de procéder aujourd'hui avec vous, Madame la ministre, à la signature et aux échanges de lettres confirmant la construction, avec l'aide chinoise, d'un nouveau bâtiment pour le ministère congolais des Affaires étrangères. Et ce qui est d'autant plus important pour votre pays, la RDC, qui a grand besoin d'une démocratie forte et bien motivée pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et Madame la ministre, et aujourd'hui la signature de cet accord ne marque qu'un début d'un long processus qui part de la conception architecturale jusqu'à la mise en œuvre des travaux et à l'inauguration de la nouvelle maison pour votre ministère des Affaires étrangères. Et donc je promets de faire tous mes efforts avec mon équipe d'accélérer les choses pour que vous puissiez utiliser dans le bref délai cette nouvelle infrastructure qui contribue non seulement au développement de votre pays, à la défense des intérêts de votre pays, mais aussi pour la consolidation de l'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo qui a déjà duré plusieurs décennies. Encore une fois, je vous remercie, madame. Ici, il faut souligner que les étape majeure dans la modernisation de l'infrastructure diplomatique de la République démocratique du Congo. Ah oui, Boyende Izalaka. Yeke yo. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Il y a des fonctionnaires de l'État qui affecté dans la zone enclavée, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique à passer une vitesse supérieure. Les uns et les autres doivent ici noter l'importance de ce que le gouvernement vient de faire sous la coordination de Madame la Première ministre dans la matérialisation de la vision du président de la République en signant le présent protocole d'accord avec la CADECO pour essayer effectivement de permettre à ce que les agents et fonctionnaires de l'État puissent bénéficier des meilleurs services bancaires au-delà de ce qui est déjà fait avec nos banques partenaires, les banques commerciales qui sont avec nous dans ces processus. Mais notre pays est grand. La RDC, c'est un grand pays avec 25 provinces, 145 territoires. C'est donc un défi de tous les jours que de rendre possible cette ambition d'implanter, d'inculquer, de cristalliser la culture bancaire et de faire en sorte que la banque se transporte jusque dans le coin le plus reculé de la République. Nous avons la CADECO qui est bien implantée partout à travers le pays. Si je ne m'abuse, on parle de 80% de présence à travers 245 territoires. C'est un atout considérable pour la réussite et la consolidation de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Et malheureusement, cette réalité était méconnue de tous, sciemment ou pas, mais aujourd'hui, l'État a voulu que cette institution puisse revivre. J'étais dernièrement à Inongo, dans les Maïndombe, où les agents et fonctionnaires de l'État broient du noir pour pouvoir accéder à leur rémunération. Beaucoup de fonctionnaires de l'État souffrent aujourd'hui de cette question. Souffrent. Et nous avons eu des rapports du comité de suivi de la paye qui suit avec beaucoup d'attention cette situation et qui nous a fait quelques propositions afin de voir comment résorber efficacement et durablement cette problématique. On ne peut pas tolérer que le salaire devienne aléatoirement et difficilement accessible pour bon nombre de nos compatriotes, de nos fonctionnaires. Les salaires ayant un caractère alimentaire, comme vous le savez, les salaires c'est un droit.
Ce n'est pas un cadeau ou un privilège que l'État fait aux fonctionnaires. C'est un droit de celui qui preste, de celui qui travaille, qui donne le meilleur de lui-même, qui incarne l'État à travers le pays. Il est donc nécessaire que l'État prenne toutes les dispositions pour que celui-ci puisse avoir un meilleur accès à ses droits. C'est ça le sens de cette cérémonie. Et j'ose espérer que en ce jour où je vais apposer ma signature sur ce protocole d'accord qui a déjà été signé par le vice-premier ministre du budget et le ministre des Finances, que je voudrais ici remercier pour leur implication, leur collaboration dans ce processus. Moi-même, je veux poser ma signature pour marquer donc l'intégration effective de la CADECO dans le processus de la paie des agents de fonctionnaires de l'État. J'en suis particulièrement satisfait. Je voudrais sincèrement féliciter la CADECO qui a su donc remplir tous les critères de conformité. Et j'imagine que cela n'a pas été facile. Le travail était assez assidu. Donc vous êtes désormais investi d'un devoir. C'est un devoir, en tout cas celui de servir à chaque agent dans le meilleur délai son dû qui aura été mis à votre disposition par le Trésor public suivant justement les conditions qui sont fixées dans le présent accord que nous allons devoir signer. Na Kisenso Bar kino lelo bamelaka mai ya mabulu constat ya Magefem. Tokolemba te kolobela makambo ya mai awa na ville province ya Kinshasa ti solution ekozwama. Tozali awa na Kisenso Gare na commune ya Kisenso awa bokondima teke ti lelo nanu régie des eaux asala eloko te. Esika oyo bozali komona ezali na avenue Loa place oyo nde population ya Kisenso Gare bayaka kotoka mai kasi mai oyo babengaka ngo mai ya foko kasi problème makasi pona bango ezande esenga kozala makasi po façon bazali ko pomper boye soki oza na force te to pe ba mama mikolo okobima ba paquet pamba okozanduka mai te yoka communication mai oyo benga mai ya foko Musana mwenza la rusuri na mundi la mba kulambela me komela ngo te parce que ateta ngo tout comme c'était à l'époque. Donc comment on fait la sala komela me fora. On enseigne ça ba kondiza ki ba mi ko kunalisha. Mwana ndenge ko fora ko pomper boye. Mama mukolo azava mama makasi ya pomper boye. Ya mtu aussi un peu aider à la queue. So ba tenti ba courage na kasa ma femme mais ça va vraiment beaucoup. Ba candidat député ebele baleki awa kaka ba promesse na ba promesse. Oh, soki bo votenga na kochela bino mai, soki bo votenga tokosala ba forage. Tout oyo population bazali kota la bino, balobi bazali lisu likolo lisu bacheli bino mayele. Assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millennials sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyoso ozwami fini ba makambu ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambu ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambu ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambu basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais, bo contacter Trash Pick-up
banoko ozala na entreprise ONG centre de santé ata bino bato ya basupermarché baparticulier kuna na bandaku eza possible mpe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule, suka na idéologie. Heke yo. Oui. Union nationale des caméramens du Congo, Bazali Kosenga, le gouvernement a s'impliqué rapidement pour la libération. Il y a des preneurs de vie au Bazali retenus en Afrique du Sud. Bango Bakendaki na compte ya participation ya Mboka Nabiso na sommet ya SADC. Union nationale des caméramens du Congo, Otobengaka na mokuse UNCC, ezali na esengote, ezali na kanda makasi pour la situation ekomeli biso. Situation ezali nini? Bandeko na biso mibale, ba membre na biso, notamment monsieur Talik Tombisa, Pendeko Daniel Mukendi, oyo bazalaki na mboka ya Afrique du Sud, bakenaki kosala mosala bango ndenga bomesano, kasi na nga oyo tozali koloba, bazali ya kokangama, to bazali détenu. Pamba te, bazalaki kaka kosala mosala na bango. Biso UNCC, to sepelite na likambo wana pamba te, bazali ba professionnel ya média, bazali ba opérateur de prise de vue, bakendaki na compte ya ba famille na bango te, kasi bakendaki kaka kosala mosala oyo epesamela bango na ministère o basalaka ya défense. Et là ça biso passe makasi de sous ezali été. Olé bakanga bango kaka ba information autozu na UNCC na nga oyo bandeko baziti dossier na bango et pas bazuzi. Na tina ete basambisa bango pour que bakatela bango sort oyo bongi na yango. Yango biso UNCC tu ko tombola mongo lelo to sengi na gouvernement ya République démocratique du Congo ba diligenter ba procédure ya lombango ba activer ba procédure diplomatique pour que bandeko la biso mibale wana ototangi monsieur Talik Tombisa mais aussi monsieur Daniel Mukendi ba la libérer sans condition ba zonga la biso na mboka pour être ba kutana ba famille na bango ndenga bomesano pe biso pe ba collègue na bango tomo na bango UNCC tozali kolandela penza dossier oyo to fungwe na yango miso po ete bandeko na biso bazonga na biso awa na mboka to sengi na gouvernement congolais à travers ministère des affaires étrangères ba activer ba machine na bango diplomatique pour que bandeko bazonga na biso parce que toyoki était au-delà ya ba démarche oyo ministre de la défense asalaki po ete bandeko bazonga na biso kasi la démarche yango ekena pamba gouvernement sud-africain, to justice sud-africaine, va décider, va retenir Mandeko na biso, alors que bakanayi kosala mosala o ezalaki ya bango. Biso UNCC, to sepe na yango te, to senga eloko moko, bazongi sela biso, bandeko na biso awa na Kisasa, awa na République démocratique du Congo mboka na bango, pour que ba continuer kosala mosala bango ndenge mesani, et surtout que bakenaki kaka kosala pe kaka mosala na bango. Ce que ça a mis dans le thème, tout ça, ma démarche, c'est de biso UNCC pour que bandeko na biso va retrouver liberté na bango totale. Musala zo bezalaka te na 4 article 15 tukutanaki na mwana mobali oyo Bolanda. Kalai ngangu, kalai technique, souka na idéologie, souka na boule na cadre ya article 15. Débrouillez-vous pour au vivre nde ba reporter na biso bakutanaki na mwana mobali oyo bozali komona tozali wana kapela na boulangerie juste une entrée mon pono na commune ya Kalamu ye ayebi na ye musala mususu te kasi azali makasi na kopakola vernis na manzaka c'est-à-dire ba jeune fille nyonso ya kotoyo ba yebi côté décoration asalaka musala na ye des fois te lelo oyo azali fier na oyo ayebi yango alongwaka changu tongo tongo po aya kuluka mbongo kotoyo
yango pe permetaka ye azwa soin na ye moko pe bandeko na ye. Ya musana nga deja na misana nga elisa nga elata ngai nabukola pe ba mère famille bandeko. Ya musana nga deja bandango depuis kala ba 2017 ne banda musana nga balakisa nga nde balakisa pa mutu natangela ngo te nini te amayeli kana zaki na ngo te nde nakangi nakomosala ngo. Na ba autorité ya mboka message ezalaki clair. Mais président ka été mutu apesa bango musala mais avant président pesa pe musala famo na courage na yo moni courage na ndeti boye na sala déjà boye aide aso ba moni te mwana sa musala makasi sa musala bien te singa fo azana musala pena ke yo 5 fo azala amérité pe eza l'aise eza bongo musala yela mutu te sofa na ndako o bateki ya président za problème de président atala nde bata makasi o amoni ke aza musala osala aluka mata na sepe na pesi président penza bote makasi. E bongo na ba jeune garçon oyo ba mesana ko benda bote ba mesana ko telema na balabala arataki bango te. Conseil na pesa bango nzambe ya asali yo mobali seke ifo ozala na maele ya oluka yebaki wa mobali lobi ozala na charge ozala na makambo ebele yo mwa mobali ndeko na nga oyo ofandi na ndako foko yeba koluka koyenga te ofandi otelaka mère père ekoli déjà ofandi na ndako donc balesaka yo eza mabe. Conseil na opesa bango kaka baluka mpe lokola nga nde na oluka nde mpe natie na balabala naosala via balabala na oluka na un jour naozwa kaka sukasuka naozwa po eza mosala na ngai. Banoko ya kosenga pasi musala ya zoba ezalaka te. Bolanda exemple ya mwana mobali oyo po botika bavi wana vie tozolia te vie tozomela te. Nani il faut nde atambulaka na banzungu, nani faut atambulaka na bidon to pe na kopo talibino yeke yo sepe na bino pe ba journaliste pena nde boye botie penza video boye sali bien na sepe ni makasi penza bao bamonaki te bamona bao pe ke bafandaki aina conseil te bayoka basala o afandaki na ndako azalaki ya kolala lamuka kende koluka musala eza bongo oyo ainga na loba yango wana napesi bino mpenza merci makasi. Magafem Mokola lelo komi na suka merci pour na confiance pe fidélité botika to souhaiter heureux mariage na couple Planedi Malangu pe Marseille Imbile bazali ko célébrer mariage da bango Mokola lelo fête monene ezali ko salama bato bazali ko lia pe champagne ezali ko melama avec un pacte pe idéologie lokola mwana musala ezali de la part ya Gelor Kalama Yagelo. Tout poursuivre l'édition ya Mokola lelo pour la souhaiter joyeux anniversaire à la président JP Onyenze pas ko célébrer Mbutama na ye Mokola lelo ezali de la part ya international footballeur congolais Francis Kazadika Selou, autrement dit Zadio. Joyeux anniversaire na vice-président Bokulaka Gelor Bokula azali ko célébrer Pembutama na ye Mokola lelo calcio na motema tozali komela avec un pacte pédologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur to clôturer ba page rose pour na souhaiter joyeux anniversaire na madame Clotilde Paipai ye pazali ko célébrer Mbutama na ye mokolo lelo mwasi kitoko zali de la part ya docteur Keji Lukeba Diobo sepelaki na ba image de pesa merci na infatigable Tero Satibu azalaki na sima caméra régie finale ezalaki assuré na directeur technique na biso Gelor Mouya autrement dit Koko Mouya bamata bakita babaluka na mabele fils Mangibo ika machine na préféré bien Zambe penza abatira bakisalebi nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate